Kozala ya nani tindika ya lelo kamwa se Chilombo molobeli ya grand prêtre Fachi Béton aye lisusu chaque jour mikolo yo tokosolola ndenge ezalaka Saoudi muzuri sana kamwa si très fort et en forme pour vous informer. Faute kozala ya nani Vital Kamerhe 13 ans. Donc, nayebisaki bino ba appel oyo, eza ba appel moko kaka net te. Ngana lobaki batika ye afanda calme po justice esali masolo na yango. Oyo ngana za kokamwa eza nini? Ba prisonnier baza ebele, batu bakota kana bango makala me oya Kamerhe komi makamususu. Donc, ba appel. Mais pourquoi d'autres prisonniers sont dociles? Peut-être grâce présidentielle. Non! Azali spécialité. Gestion il y a 100 jours. Cher internaute, ezalaki bien te. Nga le 100 jours, il y a chef de l'État qui saboté. Botalaki vidéo. Oh, ezako circuler. Na tchaki yango côté mususu. Vidéo ana. Eza kolakisa comment même ba maison préfabriquée eza ba poussière lokola cendre eza durable été. Et pourtant nous avons des bois, nous avons des arbres dans ce pays. Oyo toko sala biso moko banzete ba mabaya pona ba ndako ya malonga tozana ba toko ba difaki tozana ba kambala tozana ba oto benga ka bois noir. Mabaya nini oto zangi atoko sala bandako biso moko ya malonga ezala ki aventure gérant ya 100 jours a gérer ki mabe lelo 100 jours motala baso démonter komi musu ezako sila boye musu be katani nanu boye na boye vitesse bandako ba solaire kolala mobulu makambo ebele mobulu. Donc gestion ya 100 jours ezala ki bien te. Alors ndenge tobeti machine donc et comme 13 ans, en réalité, la balongoli a 5 ans. Vous comprenez? Parce que déjà, ça sali 2 ans en prison. Donc 2 ans, on a, ce qu'on a 13 ans, et ça dit 15 ans. Alors 5 ans, on a, tout le monde sali analyse. Alors non, peut-être une grâce présidentielle, ou qui récemment, avec le chef de l'État, n'est peut-être après qu'on bénéficie dans 5 ans comme les autres au bâtiment dans 5 ans babima qui libanda donc 5 ans on a moins 2 ans au yasa déjà en prison plus 13 ans ça fait 15 ans. Donc nayo ki autre okene lisusu oh bon bakende kaka mais ce qui est vrai gérant a gérant qui 100 jours ma b gérant azako sibir o ezali bongo rigueur ya loi na yoki balobi abeli lisusu kaka maladi wana donc kaka maladi wana voulais dire kaka ye muto abelaka azobela lisusu minzoto bela bon problème ezate concernant Matata Ponyo cher internaute o ezatindika ba sénateur Topé Sénat est comme le la refuge. Donc, ceux qui ont sali mabe, au yibi balar, au sali bakanaï, namboka, kende salama kasi comme un sénateur, ok, kuna tchou au batam. L'arbre qui cache la forêt. Sénat. Ba sénateur, ce qu'on t'a bien mingi, parce que mon boutiste. Ba sénateur mingi ba basala ba faire Sénat quelque part to ba peke notre toujours subir o ezali bongo ba règle pe ba conséquence ya démocratie parce que baleki na vote démocratie pe yango wana na vote basali ke Matata Ponyo asamba te batika ye donc makambo ya mbongo bukanga lonzo to bosana non to luka sikoyo nina tabo na luka sikoyo prof na ngai. Il y a droit constitutionnel, grand prêtre
na benga ye nanu apesa ngano ba élément ba mai total koleka ndenge nini parce que ba sénateur ba protéger matata ponyo immunité kolongwa te batika ye asamba te mbongo bukanga lonzo soki ba géraki mabe esi la yeke ndeka ndenge wana ba fana ba régner na mbongo Congo tandis que population aza ko souffrir lamentablement ezalaka te. Donc j'ai comme l'impression langage comme dans le Sénat, les loups ne se mangent pas entre eux. C'est-à-dire, dans le Sénat, les loups batondi kuna. Et puis, les complices, il y aura d'autres sénateurs qui vont impliquer dans la cité dans le dossier. Il y a un moment où il y a un tout. Donc, nzila mosi. Yani kuna Zulu betu kuntwala. Yani kuntwala betu kuna nima. O buiri fuiri o kufuiri ku torokeri. Vraiment état de droit oyo isa makasi mais bata ko combattre pe ya mon esprit ya bien pour comprendre que isa mu pepe ya sika. Et continue na Congo avec Fachi Béton, bozo mona tala ndenge ba ministre ba ko katala ba boîte. Donc Jean-Marc Kabunda lo bakango déjà. Donc bakomo kene ba braza donc na butu keba anera komi kuna misuka kabo. Soka mutu moko boyo lokola mwana mwasi keba ministre, keba mbongo a l'État. Bazo kwata bango lingo sakana te. Mais mboko izala ki mutu ayibi na ye otambula il roule carrosse na boulevard du 30 juin to kosimba ya zate. Ba intouchable ba komi touchable cher internaute. Ba John Numbi Bungalo, Bakalev, introuvable. Na Congo. Nana ndima ki makamwa ndenge ne kosala na Congo. Wala ba grand père to kosimba yoko li o banali solo ndenge nini. Mais il y a pas longtemps. Boto benga wa mokonza mboka o marionnette o suki patin o boyina boye lilingi ya pamba botala siko lilingi ya pamba kumsala miracle. Omoni mutu lilingi yo moko gira bungalo. Olimwe. OK wapi? Et lilingi est comme kimi sabato mboka. Non mboka est très très mal géré. Bato rebisinga o comment c'est pourquoi mettre l'histoire la carte visa te. Non mais non. Botika o bala museke on bala musango ba kende qu'est-ce que faut biso solo ba makamwana. Ngana tana na maîtrise ba carte visa wana te. Na sali be fort pe ko ba information wana te, mais c'est tamboli besoin na ba Facebook, na ba réseaux sociaux partout déjà on en parle. Totala tokosuka na mama carte visa wapi ngai na solo bela nga ngote parce que c'est déjà connu. Voilà. Il y a des choses sur le bakali kamoko. Chers internautes, bakoseli mama Denise Nyakeru Makambula, première dame. Awa na ebisa kibino tokomona makama modèle. So balandi fachi boy bake ba poli basuki ba bloquer bazongi sima. Sikoto kosa nini? Bake ba luki likambu ba bloquer bazongi. Sikoto kosa nini? Lelo ekomi mama Denise Nyakeru akomi général alati tenue militaire. Fausse information ezali yete ba poster na mocha photo. Na mocha photo wana. Ba poster mama Denise Nyakeru première dame. La maille grande, grand prêtre mère. Motema ya mokonzi. Motema ya béton. Bache photo na ye alati tenue militaire babina mboka nini mwasi ya président abana kolata tenue militaire et puis babena on ba galon ya général. Ezali général ya solo ya mwasi azali médecin. Asala kana cité de Loya. Asala na hôpital wana pe ya Kanchach. Azali général ya solo mais bazana ba très na première dame, ezali première dame de avant ya ko poster photo to pe ko poster information et surtout dans les réseaux sociaux, il faut que ça là to benga kado ba son des cloches. Tuna tinda photo na mutu moko boye tuna yo zio poster comme na opeza wana siko so ba poursuivre yo après dictature comme un bras de fer boy na boy chasse à l'homme tala ba terme ko bimawa boko kamote ezali mama Denise Nyakeru te photo bozo mona
oyo alati tenue militaire na bagalon ya général. C'est une dame azali général ya solo ya mwasi nazolo kwa kombo na yena na zuite o ba yebi batinela nga kombo tolo bango na émission eza koya na tindika télévision ezali première dame te maman Denise Nyakeru te maman Denise alati tenue militaire te malgré mobali na ye c'est le commandant suprême des forces armées congolaises. Mokonzi ya mboka Fachi Beton fumu wa ditunga balabina bongisa baluba babenga babi ditunga lubaka ditunga te ditunga donc école nation pays donc la République démocratique du Congo mokonzi na yango Fachi Beton akiti na Beni oyo balobaki kya koya na Beni te azoki ma Beni boye na boye yaki ma Beni neni masasi ya ye ba avion ya ye ba teni ya ye ba soda ya ye ba policier ya ye aner ya ye DGM ya ye nini susu na loba demiap ya ye nini susu na loba aoki maskoni. Voilà, c'est depuis hier Beton azana Beni akosolana bino kokinetina Ituri sauf imprévu samedi matin Fachi azana Kinshasa. Donc semaine mobimba bo savourer bo contempler Beton na est. Voilà. Chers internautes, tobet appelle solo ya Mama Shako oyo sala pasi na Kinshasa. Mama Shako atiki biso Mama oyo ayebi ko sala théâtre professionnel azana expertise moko na yebisa bino bokundima te. Mama Shako nakolo baka kufi bo excusenga passez-moi les termes bo compliqué ngai te pour nga Mama Shako kufi na négligence. Mama Shako c'est vrai bazana ba carte o baka nokozoka ba soin pour na ko salisa ba artiste. Mais je crois boyebi Congo ndenge fonctionnera Congo na komi pototé. Oza na carte na yo. Na ko betela bino li solo. Papa na ngai paix à son âme Joseph Kamwasi. Boyebi avec fonction publique na époque ya Mobutu. Ba fonctionnaire ba sapato etengama. Papa na ngai azalaki fonctionnaire ya l'état. Papa na ngai esalaki que jour mususu na tombaki malade, il aurait fallu que nous avons traitement. Papa na ngai atindi ngai pa ya ami na ye. Na kene kozwa ba soin parce que na mbongo te lokola traitement ya nyongo. Boyo kama kamwelekaki. Na kei kuna na vandi na dispensaire et pas ya papa wana to salaki. Donc c'est-à-dire ba client ou ba malade oyo bayena katuku bianza bayena mbongo na bango na ngai pe malade ya ofela ya defa o matumona donc ya ko defa mbongo na maboko ezalaki na nuti. Alors to inondé ba ban, vous savez à l'époque ezaki ba ban to vandi na ba ban na kata dispensaire. Alors vieux nous traiter, c'était un vieux du quartier a traiter kabatou avec une expertise et tout ça ka sona mama yimo. Maintenant, les vieux dégager les malades, c'est-à-dire, hein, oui, aux huit traitements, ok, il y a pansement, tout ça, bah, viens à généraliste. Maintenant, il me voyait comme si nous avons gêné, hein, bah, qu'il y en a, parce qu'il faut à ben d'abanikonda. Il a commencé par moi. Bon, yo, yaka. Naye, pendant nous être là, il y a nyongo, père, ça bien qui est déjà que non, il y a nyongo, bani na l'arte. Abandi nangai. Donc, pour un lomanan, il y a nyongo. Ha! Bobini le gars. Père Ebisinga, bon maman, peta soroti. Ah, na bongami. Siko à l'époque, ezalaki batonga oyo ya sikate na te comme dire quoi. Comment dirais-je, usage unique, discutable. Donc le ya kazalaki donc babimisi nzungu. Donc babimisi tala batonga batokisi sikoyo na makala. Ha, siko tonga do bima ya moto. Via bendi sizo bimisi tonga atana legui oyo te yakitisi ya mibali yo zo tala bike no elinye ya bendi sizo ya Gaëtan bendi sizo ta ngabi na kufi
sikoyo yoka vie po telema ya nionga bi mwana bongama po tongari nini eswaka na pesi sokoti vetanga nyati tonga obetanga bimisi tonga makila ebima ngai donc nake tina ke na pale makila ebima kaka pona nini tonga niongo donc bakarte wana bino na poto boyebi esovaka nango oza na carte na yo benango soki garantie maladie soki assurance maladie ou quoi là mundele azoconsidere yo parce que mbongo bazokata na source ekendaka na compte ya hôpital wana mais awa boyebi kaka nanu tokomi na baniveau wana te cher internaute nanu tokomi na niveau wana te donc mama chaque akomi na hôpital basi bamoni keno mutu akarte azala kuna di mutu akarte ya ofela ya defa o matumono donc ya kodefa considération moins donc kebo ko fatonga odaye malamo na yango même si oza na bakarte wana ya assurance maladie made in Congo zala na karte kubianza kotoyo soko moni mwa négligence changer opit Saint-Raphaël Saint-Joseph bon plutôt za ebele ki sasa mo centre moko privé sala kotazo kuna malamo consultation expliquer bakana yo mwa nzete sampa yo ebimi déjà sans osimbisi yo voilà maman c'est quoi quel moment rapide on va le traitement c'est là wana tension qui ta attention mais kuna avec cartographie il y a des FAO traitement ya matumona mais non négligence Congo bato bakoma trop vénal makamu nyonso mbongo bamona likasa ebima omani bakoyamba yo ofima nkatu ombongo nkatu ande fuiri kibeni mvimba kibeni weri bakudiriri botala mama Shako donc pour nga famille mama Shako donc la responsabilité d'aller partager famille mama Shako fallait pas bonga mabaya na katu kubianza carte oui assurance oui mais botala Congo botala valeur mutu na bino bon moi Zibaïb Singa il parlait depuis ce qui sait qu'elle m'a dit baza koyamba na 16 heures. Est-ce que ça a sens? Ça c'est contre la déontologie médicale. Si vous koyamba été, vous libérez. Comment tu peux perdre l'artiste mounene kaka boye comme de la blague? Et ça l'a caté. Ba mère wana baza na éviter. Donc botaka donc culture et art. Ba mère wana ba pilier. Il y a un ministère, voilà. Il y a culture et art. Mais la salle est trop. A beaucoup fait boyeté comme de la blague. Nana pas si la montée on va comprendre. Ce pays doit changer. Ben infirmier on a beau carnaval mon âme. Ce qui est possible na Congo yo. Ah Fachi Béton, Talamboka. Talamboka, artiste à Koufi, Takaloko la Maseki, et c'est fini. Tu perdre mon nénébou. Hein? Pour la négligence. Epes ta toli, epes sa leçon à Batunioso, Ozako Keno, dans la carte, o assurance maladie. Nana mona ki yango, madame Abela Kiawa, toke na ngaliema, na kota ministère de la santé. Toko makuna. Donc na yena billet na ngai batindi kuna mukanda bati recommandation outil na ministère na ngalema tande ba otala ngono ministère la santé bon et na porte ministère pour ça examen oyo na oyo boko futa ah mais bon tu na carte yandro à l'époque ça ka ndingini carte yandro carte ya droit yo za nango les choses te botan ba carte ya droit ngana botan na ngali moti tala mundela zo lengela yo carte ya droit
Mais lelo yo biloko nezanga valeur si la valeur. Boyebi na sala ni natiki madame Nangaliema, je suis allé à la banque. Kobimisa mbongo. Donc c'est-à-dire na yaki nanga moko na mbongo nanga na traité madame. Bon ce qui est madame azaki grave. Na mona makambo mama chaque moni. Le temps que des banques okuta mulongo obimisa mbongo. Sera be mutu kezalaki te ozo atakataka oko matina opiti. Osala omer merko asali daicho. Eta plereja ki bani. Donc bozanga kate katuku bianza na poche zoma mutu naona opiti. O carte ya droit, o asa soda na compte alimentaire de traitement ofele. Katuku bianza cha pembeni. Mwa sampayo, mwa 50 pembeni. O komi kuna sala masulu. Na kosili se mission oyo na mayele musu na opesa bino bande kuboza na poto obota na kabiso na obaza na kisasa parce que tindika tina kisasa, je vous dis, je suis une star. Okoleka partout bambote totala kayo wapi na tindika. Likambo suka. Relativement toujours na bakaya maladie. Soki okena opit na pesi exemple, neti na kalembelembe pour na kaya bana parce que nous avons quand même l'expertise. Tokolisi bana lelo ene na ngaza na avec des 24 ans. Soki okomi na kalembelembe. Et la corruption te la technique de pesa ba parents. Technique de pesa ba parents. Corruption te na souligner bien. Soki okomi na kalembelembe. Hein? Oyena mwana. Pa! Okomi mwana malade. Oyamba ya pa. Oh, qu'est-ce que ça s'affiche? Ok, kuna ba consulter mwana papa kuna na mutu moi ça va. Ba consulter mwana mamba. On sait mon examen. Ça c'est l'examen, bon ça c'est l'examen, ça c'est non oui. T'as vu que ça c'est l'examen déjà. Koko mozo koma wana na porte, ou mona père mo kaza wana so la kamba la moko. Papa boni l'examen. Tant mozo pesa les papiers wana l'examen. Rien la Bible rien n'empêche. Les corruption. Batela molimo mwana yo. Katuku bianza. On a pesa conseil na ba parents. Katuku bianza. Ataya muke. Akosenga yote. Loba na yeka papa mela koka. Bulaninga tozana ebandeli. Nan tokomi likolo te. Na ko encourager les mal te. Na pesa ba parents technique. Papa, mais la coca. Babenga ngo tient pour toi ou bien pour boire. Papa, mais la coca. Papa wana, au moment où on sait l'examen et où met la tête. Maman. Yamoui. Pa! Yo récupéré. On a d'intérêt à nani? Yamou na yo. Mang! Au petit batali. Ah! Syphilis. Ah! Boena boui. Ah! Balevi. Ah! Mbangu papa ordonnance côté pe ok pour pesa mona traitement ya ibandeli wana ba fille wana ba infirmière bazala kawana akosenga pe yote yope mwa koka tantine comme on nani tantine bijou mwa koka jusqu'au temps na robete la mwana noto mwana olela te eza corruption te dans les stratégies nazo pesa ba para na mopanzi sango. Yamo mona kaba musu mona banda kende ki mona baza ko kipeye te. Mba musu mona sa kufeli na maboko. Ye kidiba. Azoze la babenga. Kongo eko bunga. Meza malembe. Umona mtafanda ki boina mwana. Aze bate mona sa kufanya. Ya azoze la babenga kuna Mansoni. Kwa ke ina mwana. Yo kende deja. Sola jana papa wana. Papa. So ki pe ozana ilo kote solo na ye. Mama chapati biso bawato.
Mais moi ba stratégie na pesi bino tant que parent communicateur yango wana bana baza passe bana baza cher to batela bango biloko ya ba papier ya ba carte eza bien eza pe mabe katu kubianza moi eloka moke na poche zanga kate yango wana bozaka na moi économie uzolia uzobomba soki koka kobomba te ndenge koka na kobomba te na pesa mama na bana bomba mandambo soki ezali pourtant ekoyaka eyebanaka te mieux vaut peur que rien. Merci beaucoup émission esili ba photo eza kolanda nde bomona photo ya mama wana ya général eza nango mama Denise Nyakeru te. Et puis na quelques photos eye mwana chango ba commentaire eza te pota ba photo muke mokonza mboka na Beni boti kala bien tozala soudé tolingana tobengana kape kamwasi aza ya bino émission esili tokutani lobi na émission mususu mbote na bino nyonso. Merci na kamwasi Basile yaza mona mibale ya kamwasi pataka ba Basile mibale ya muke na ya mukolo oya filminga ya mukolo oya muke azana no bébé hollandais. Merci beaucoup, à la prochaine occasion.